Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Toi? Ah, Ah, comme moi. moi j'aime quand même quand genre Kimia. Ah ouais. Tu vois, il y a des moments peut-être très pas si. Ouais. Les gens se posent des questions de Ouais. part et d'autre. Et on s'est dit. Surtout vraiment. Et surtout des questions sans réponse. Ouais. Et qui carbo on a que des réponses. On se pose trop de questions sur ça. Na vie soza nzambe nyonso ya pamba soki na conscience na yo to na mémoire na yo oyebi ke nde naza boye nazalaka na nzambe natambolaka na nzambe nanalaka na nzambe soki namoni oyo ti okomela nga na vie namoni ni toti nokini donc omoni nzambe nayebi te comment nayebi te nzambe wana Dieu des orphelins nzambe atikaka bana ye te na conscience na ngai so nafandi naomona solo omo te apa kokomisa ye eloko asala apesi merci vraiment oyo nyonso asali na vie na ngai nayebi te na apesi nini na part merci po bato da bapanzi yanga sango na moto akufa nasala
6 jours dans la salle d'urgence. Tous aura 6 personnes, 5 personnes qui sont dans la salle. Donc, n'a évité vraiment, n'a évité. Akumba ma chance là, donc, ça va gagner, ça pas méritant, vraiment. Donc, n'a évité. Miracle abona okara ba masola miracle na ba témoignage ngamo ce qu'on a vu vraiment parce que l'autre fois tozaka na yo mon état nga ningi zaka mais lelo bon nebiki pour nga la monde esili qui ne na mona solo ote iskali karaba touche mki nebiki tellement au restaurer ngai même nga malé donc akumba maneka donc merci Akumba Malaikaka. C'est toujours comme ça, la vie, il y a beaucoup de surprises. Et surtout, comme je le dis toujours, à chaque instant, la terre tourne, la réalité change. Et c'est à nous de s'adapter à la situation juste pour bénéficier de l'homme. Alors, mais déjà dans le beau, hein, tout outil qui naît, nous avons une intervention. Nous avons une part maître nyonso docteur aba docteur nyonso donc maître docteur aba docteur donc yé na habité franchement na lobani nga ba simba me yakota kati na bango pongana ko mosuni taw na ça na ko quand même pas ko fanda na kiti boy en fanda te so na fandi na olenga azalaka ya olala so na télé ma fomu ta télé ma bendinga à chaque fois na cousin nga fiston ce fiston makaya ce game sur la télé ma bendinga na télé so ya zati famille banda ko bazali ba maman bazali ba tema benga donc pour na fanda boy ezaki problème azalaka ya olala na comme la ta pampex mais l'onzambe on a salinga dans n'habité la ta pampex non dit maté non on a eu na la ti pampex mais tellement nazaki yi hier a eu décision ti muto tele maliboso ne azati azong selanga fox nga malé donc n'habité lo na pesa na libulu ya kufa yeso peshinga bomoi katikati na moto ya opeshinga kimia yawe savalota ya opeshinga bomoi na tatola monene na yo na bomoi na nga n'habité vraiment na kati ya molili ngai na kobelela Yesu yene mwinda bomoi andimi kobikisa ngai wana bato balobi ngai moto na mikumba mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka baba tano kai bato bayebiso ke okisango babi we ya kufi na lala te ka kuna zo na ebengaka yo obenganga parce que bato babenganga trop ngamo pepesi nga obanga na bi mais c'est quoi ça ngana to so na we ya kaka mais na ngine rapidement te ya ko affirmer banga na bité les afo menga mo sufo na yo ke lisusu kaka na benga ko rapidement pour to seki na yo yo moto no yo kaka mo isala ka comment nazalaki ini de akotalanga ini de na biso baby donja akotalanga ayeba te ke nazalaki malade OK ayeba te ke nazalaki malade na tinele na photo na bise ya tani na komi obela non ouais ozayo te c'est moi non mokobo mo malade be pourquoi ngabite bat ba informer sko tozakana pour na jouer peut tourner chaîne tozakana groupe mobo na chaîne batoka balinga biso à postant ce qu'on n'a pas joué pour ande comme souba ba kinga na malade par rapport à la situation pas dans le cas mais dans une famille quoi sko batum sous a moni publication wana mais on va les OK oya kofi na live na biso na lalaté butu mo malala te na temps na lalaté ba pel na non tas ko ngam ta repos mais na temps na repoter so fo ngira téléphone sonné so na yambi ba tu pe ba on dimate kizanga OK donc fo na lobane na jouara donc so si mutu non maman papa te nzamba sungi vraiment non ouais te mais inga non yo douter que pourquoi inga non mais ndima ki moto okozi kede inga a se retrouver tu sais où ngabi
nzema kumba mara. OK. Donc c'est ça. Na habité plaisir ne na nango na habité à na ko na nyelo mo important pa nanga ngana beli bato peut-être na malade nanga en kanté ki bako idinga ba idanga te ba idanga te bato ngana yebi ezana ba camarade musu to ki na ba na ba kin baza qui proche. oui to beti même ba balé to li ensemble mais ba idinga te non peut ça merci un grand merci na ba famille nyonso o ba sunga iwoya soki lelo nazora transport na ke kiné eza grâce na bino nzambe ya orphelin nzambe wa mawa nzambe wa kotili kamunanga akota ba problème na bino asala o eza ba posa mitema na bino ba mama ba papa ba yaya o tout bo sali ponanga oya pona telema boye na ba prière na bino na soutien na bino na yebi bino te mais bokataka misala na bino boke boteli ngai un fils ke wesunga ngai nzambe na ngai nzambe ya orphelin nzambe oyo ayoka losambo ya bana bitike ayoka losambo na ngai nzambe na ngai kota makambo na bino nzambe na ngai sukunga baactivité na bino nzambe na ngai sukunga misala na bino apambola makambo na bino o bosali na vi na ngai nzambe kaka motabi mpo nayebi bino te bato nayebi banéglige ngai bakipe ngai te me bino ngai nayebi bino te bosungi ngai nani loko pesa bino te boza tellement belé mwana tanga bakombo na bino nyonso eza te nzambe na nga asunga bino merci. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Nous sommes au BioNews Télévision, la télé autrement. Je suis Yada, le Bika. Aujourd'hui, on a eu quand même le temps. Il y a aussi la marche, Kokendana, Ndoronabiso, l'artiste comédien, la star, Wea, Wapi, Tokendaki Kine, Boebaki Basango, Naka Briske Boekota Lae. Bon, Ibsanga Kazobela. Et na ça qui est fort ya lukaye na eba andoronanga comment na profiter qui au salon quatre surprise net au salon on a quatre autre vie la manière dont tout côté là qui et puis ça qui passe et choqué puis bando que belé de part et d'autre et du coup tout meka qui peut quoi assister de ronabiso avec le peu que autour qui nango bande ko bande ko tinda de gauche et droite tu bande ko commissaire de ronabiso et avec le temps au jour d'avant na mikolo lelo il y a une grande différence. Dieu a fait grâce, vous avez compris une image la manière dont yemo azo koloba nenga zo sabino. Donc un grand merci na batu nyonso ba tiraka attention na ba rubrique na biso nyonso un grand merci pe na bande ko nyonso. Il y a muke bozaki nango, c'est pas dire que boza nango belé tonde to elo ko les até. Il y a beaucoup à faire. Il y a nos familles, il y a du part et d'autre makambo pe ba facture il y a la rabino wana botala ki ngote bobine to porter main forte mais ko sunga de ronabiso weya o apesa rabiso ba bonne humeur depuis bandaku partout na ba pièce nyonso place nyonso joie ka sala rabiso bien et voilà pourquoi les autres ont outil client bido ndo weya bino dan il y a dans ça l'effort na remercier ba maman ba papa oyo ba sali que moi un frère na bango ba côté likambo na ngai pinzamba sa ki apport na ba prière na bango parce que vous étiez là moralement financièrement pour pousser pena pour les lotos résultats o to jilelo donc place to route na place to komi donc nous vous disons juste un grand merci et parce que bo l'accès vraiment amour nabino et pas ya ndeko na biso bozela iteke ko matar et comme ya matanga et comme ba cotisation et comme té bozaki na posa na ngote vraiment coup de chapeau à vous chapeau bas comme dit le français merci beaucoup donc weya je sais pas Yada mambango ningo mona ngoyeke nene parce que alelo to asuna mamba ole laté parce que Dieu a fait quelque chose de bien. Tu bandais qu'on s'attendre parce que tu bandais qu'on s'attendre car que non donc on a biso vraiment zonga malamu et la lire devant les choses tout le monde a vraiment que non il y a quand même le parnouchement par rapport à la santé donc ça va quand même et je crois que ba mikolezo ya tu retrouver encore la scène na ba rôle au pesa biso malamu wala pesa bango vraiment au goût et singwa na bandant parce que ba te belé hein bazaki na mawa ba te belé bazaki ko mitu na ba question et donc il y a une sœur au hasard na Paris je crois Liv na été bosola epenaye donc donc azaki wala donc azaki vraiment na souci makasta na okaki j'ai senti vraiment cet amour là cette affection donc mais comment ça après nous te recourir pendant au quoi ça bon nini na moi qui Brazzaville et ça la bon peut bien ba mo la bela ki ndeko na bango ka bongo lina lobara zero ay moto zero asp ay moto OK
na moment que nga na beli ba famille na nga bo négliger que nga même pas bo kotili ka mona nga bo aider que nga na ba prière na ba makoki ne bino muki nzamba pesa bino nzambe na nga ozong sabino ebele non boko jope na ebele boko joke belé boko joke belé bana mona nzambe nga yimo ni laka ona loba ekokisama po no fan na mona moto yebinga même pas a aider que nga a benga oui, ma tinanga identité non na identité botininga mombongo mama gege ba yoka mon mikolo non faut ba bango ke ba yoka te bango banani mais faut ba yoka non faut ba yoka so moto ko mindondo komona no pasi te benga ke o yoka to inani o moto bokabwane komona pasi même pas le benga o yoka te onani mais faut ba yoka bon ba trop gonflé bon ba tout était bientôt bon mon nga na ba télé na bino non c'est pesa bino kanya mais sans que c'est pesa bino ba to bolinganga non e ba te comment na ko pesa bino merci na moment tout bo aider kinga oui tellement belé non là de vie que na ko la boy non e ba te même na tongo comment na soigner OK dans l'hôpital voilà non ta ka yo benganga oui ba tininga mbongo mo chi no batinga Daniel ça va tinanga ngo bête OK et à plusieurs fois au sang baton ba binga même pas OK batalanga kana télé nga pe na zo tempe même pas ya cause na bango mais bato ba yebinga ba négliger kinga mais boyoka te bino banani. Eh bien donc tu as compris bato ozana bango na bato ozana bango te au comprendre si moko esanga pasi mais mo pe normalement que nzamba yebi pourquoi oui commis parce que bah comment pour y aller mettre tout oui mettre des temps des circonstances tu as un bateau mususu peut-être mais yene na zakana ye na kaunga comme na nga beli malaria te na beli typhoïde te kosu te donc na temps mo besoin nzamba faire décision te mais le open na ça pété OK mais bah yo quoi mo pas bengi open na téléphone mutu abingo ndeni siko non moi ça va mais peut-être ndeni ko non ça atale ya pamba tamayo apamba po yo tala article atale tamai donc ils a problème OK mais ils a gravité nga aux important nzambe asali ya ngolu na aux important nzamba la kisinga famille mususu asika o ba edinga c'est tout but nyos ba edinga dans n'habité à part oncle Nangai, pasteur Raoul Nzundu en France, merci oncle na ono sosali pour Nangai na ba prière na tout pasteur na peso merci oncle Nangai Raoul Nzundu na peso merci oncle na auto sali pour Nangai vraiment mais groupe no pe bande ko kamba ba soutenir yo hein non tes groupe ça va OK groupe ça va un grand merci dans les parfums de bonne odeur ya fifi kitoko ya fifi firenze donc na musika kitoko na sur les bien donc dans les bons n'habité on a habité un grand merci na président de Londres merci à José ni na ebisa batu ki yum do pesa nga gu ya ko sala musala oyo merci na kanisa nga merci encore na Igor 2 minutes président Mimi ton merci na yo. Donc, dans Moussika Batiki, voilà, dans Moussika Batiki, le président déjà José de Londres, Igor 2 minutes, Bangonion sont participé dans mes forts na Bango et ça fait du bien déjà Bangonion parce que c'est la grande famille où ils ont aussi soutenir déjà avec le peu au Bazozoa, Bakabola on a moi na Bango, ndeko na Bango, Yaya Leki, Oyo Basala Sala Moko. Mais jusque là où il y a Minganga Baïsi Bisonini, Otoko c'est rassurant encore parce que tout le monde qui Makambango Nengi Bandaki, Nengezo Zalisamana, Nengezo Kenda. Alors, vraiment juste. C'était quoi le problème et est-ce qu'on comme le niveau ni? Bon, moi, le que dérange, c'est que la maladie. Ok. Ah ouais. Et après, comment on a traitement, il y a beaucoup. Comme Moutoua de Bossou, qui n'est pas qui s'appelle Seng Simbiti. Qui n'est pas deuxième personne Simbiti. Qui n'est pas troisième personne Simbiti. Et puis ça, on a Kanda.
comment négliger nanga malade donc nzokande bakiso bande komele comment ko bebisanga na kati OK comment ko bebisanga na kiso ba nomele ya bokoko voilà comment ko bebisanga ba kati na sali deuxième crise au minga en hôpital basalinga des armées générales basalinga des armées générales ba yo monaki na komi na ba tâche na poumon nanga donc en hôpital ba yebisi famille nanga mais amela biloko nini on va hôpital famille hôpital à part bière amela eloko te OK ote mais akomo beba na kati tellement nzembo aza nzambe ya bolingo ni maman bande ba traitement nanga les mêmes jours on a bande maman ka ba traitement nanga ti lelo bande ba traitement nanga on a na pour na ninga poumon nanga aussi ça on le wuji OK mais ba choc oyo ba crise na ko na salaka na bukala OK bukala kiawa ne Paul du fait que tu as la crise sur la place aux quoi aux batté donc voilà ouais donc na AVCP hein oh erataki OK ko tete on nzambe voilà ouais yaki mais nzamba boyaki OK écoute na comme na kini ba singa chance et singa na gauche sur que dans la droite mais à mabe les chances sont à gauche et on monique on a très bien très bien vraiment très bien parce que le lait mon pays où l'accès biso la vidéo ils a dit au katana mais non ça va voilà Dieu est amour hein. Il nous a aimé les premiers voilà donc on a habité on a reçu un fandi le cœur dans l'hôpital ouais na fandi na hôtel là ba photo ba un moment on a cette crise na ba moment on a qui bien non ça ba vie na ba tournage na ba camarade non moi ce qu'on est na sala OK na telle ba photo na petite sœur na to dans l'hôpital a botolinga téléphone OK botolinga téléphone abnanga grand frère na kotala ba biloko te et peut sous ba souci makasi na fandi a monique botolinga téléphone mais il mère na ngezaka bente attitude na combien na ngo abi yebenga nga ya Yannick mais c'est quoi nga c'est non quand c'est bilamba nga ni na bo ni mo gena ku fola nga bilamba nga est-ce que bo batela ngo bo bomba bilamba nga ninga bomba bilamba nga bo linga ponga linga bilamba nga mi bo linga bilamba nga obi lo mo beso o suma ngo na passe OK o batela bilamba nga ce que petit fort nga ku zanga ma petit fort nga pour ça que nga ku fa kaka donc ye ninga bon nga avio ko adai kaka arrivé ma plan so na fandi boy yesi petit sel na fisi moni chapeau na mo bina ta ngo mingi na polo mo boy na linga ngo mingi est-ce que bo batela ngo mo pese na te yo zo mo na nzambe obika okufate yana biki na tali bila malanga moni bila malanga eza na ngo bien na binza makumba manaye OK donc wale kinzambe ati oui en fait au saleka à Lijon à Bilamba pour notre la qui parmi comment et pour que ba monsieur va comprendre peut-être contexte wanaté donc so Bilamba izaka que non parmi ba biloko ya lingaka mingi donc ceux qui déjà Bilamba donc avant mutala telamba fois à l'envie donc aligné non bon moinaye pour ala tabilamba pour sambo moyi mutaola tabilamba tu comprends moi mukia pour mission kanisa on a bilamba donc voilà donc ouais tu as des wana ouais bato bolinganga bozo moto on seka donc donc c'est ça na linga bino mingi na lingara nazana bon moyi pour nga fona sela nzambe OK donc non tellement que non na saleli tini nazo lingela à permettre te na kende quoi à permettre vraiment Daniel Tika nzambe allez qui a zati. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, s'il faut réconforter les autres, parce qu'au moment où nous parlons, il y a aussi des mamans, il y a aussi des papas, monsieur, sur bazar bambeta à l'hôpital. Bara ba condition mo boy, ba lobi que non ils a souka. Ba monsieur bazo pema na ba bonbonne, ba monsieur donc tu vois vraiment il était critique. Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose déjà de motivation pour leur motiver que il y a encore l'espoir, il y a encore quelque chose de bien surtout pessi kondi manabiso pa moto alinga biso moto aliboso. Est-ce que vous pouvez leur motiver? Tu es sa papa moko, tu es sa maman moko, tu es sa yaya moko, tu es sa leki moko, ou azana ndaku de partout ba ota la biso, bara ba condition moko. Peut-être moto ota la biso en bonne santé, mais papa na yaza maladie, maman na yaza maladie, ndeko na yaya mwana, ana ba condition mo isa critique. Est-ce que vous pouvez leur motiver par rapport à ton état comme ozalaki
na ndenge oza lelo est-ce que tokomotive moto wana mpe azwa foi azwa kondima azwa espoir oyo peut-être ozangaki mais nzambe a accordé yo chance équilibre en bonne santé jusqu'au jour d'aujourd'hui? naloba na bafamille wana bapapa bamama oyo na mama oyo baza na beta wana batiaka elike na bango mpa nzambe parce que nga nazalaki moto mobe nalingi vie ok nalingi komela kolata mais oyo nzambe asali na vie na ngai soki nzambe atalaka kaka efo nabikisa moto fo azalaka moto asambelaka makasi me ngai nabika ye te ok donc c'est que ye aya mpo na biso bato ya masumu donc papa mama oyo aza na mbeto hôpital atiaka eliki na ye mpa nzambe nzambe aoleka watya loboko na ye obika parce que moto aleki aza te moto aleki aza te moto aleki aza te moto aleki aza te aza te donc nayebi te nzambe a des fois mwana ndako so babengi ngai kende église so samedi okotaki un peu retard na dimanche na ntango église te même baclite ba mercredi je dirais mais yar na beli naomona à chaque fois mambo siki ekota na ntutu na nga mpo nga nabimo peut-être nazalaka ya kolala nata ya pampex mpona ke même kosala petit besoin fo basimba ngai nazala na lambu kaka boye nga mona si force mo boye otelema ok ma pampex esili nabi non nzambo aza monene apeti ya kolia ezalaki so te zongi nakoma korécupere sante na nga moke bafamille oyo nayebi te nayebi bango te bayedaka ngai presque chaque semaine ofanda boye donc ozwi code mo boye bato oyebi te noko na yo no mwana donc oyebi te ami connaissance rien tout le monde beaucoup là kala rien donc faut nzambe ka sa makambo bon sérieux c'est pas facile mutu moko bakati musala na ye akiachelo mbongo boyebani même pas mais comment on va m'embêter belle moulongo que le chambongo et surtout na poto ya mama temps non et c'est lui qui se promet comme ça à petit temps na ye donc bato pe ba prometanga te ke ba pesite non so mutu benga binanga oya pesanga 2 jours na chelo mbongo so mbata late donc ninga lobi na nga na fa na be téléphone na ngi ni oya code ngana kido tellement nga forceaki non tina pena bima pété na tini ndeko na nga ki azumbongo donc omona ki nzambe baza na kontima nzambe azana oza mokili na ye abikisa bango voilà l'artiste Ouya à chaque instant à chaque étape de la vie tu tireras toujours ba leçon na makambo ekomela biso lelo peut-être ekomeli yo ndenge ekomeli wana olobelo mo eza très important que bon so ezaki nzamba bikisaka bae bakendaka ba église bani mais biso to ngai to bikati voilà pourquoi toujours kana malobane mabaki non je suis venu pour vous les païens le péché pour appeler ça bino moyibo ya pa na ngai na makamno so eleki j'espère que non ou tirer leçon moko eza capital peut-être au lilo pe ko édifier ndeko moko na distraction o ko édifier ndeko moko boye aza mobali mami komisa mwasi o ko édifier ndeko moko boye aza mwasi mami komisa mobali o ko édifier mutu moko boye azotambola na honnêteté te o ko édifier mutu moko boye azogagner azali na bozui mazogagner bozui wana na mabe o peut-être likama pe ko komela ye à cause de la chance wana te aza sus na vie parce qu'après cette vie tu as la vie mususu tozozela et pour la vie mususu tozozela wana il faut bonga madia na vie o ya liboso leçon tirée oh yo tiré na mambo non suis commis en tant que jeune parce que tu es encore trop jeune j'ai dit tu as encore la vie ninga ezalaka maina makila na nzoto neto lo bagizo sala tu vois leçon tirée par rapport il y a situation et comment qui se présente parce que yo mo comme na souka tu te posais des questions déjà du coup tu as pampex donc vous avez la force au télématé okolia même pas bando mamona na image ya liboso lo lemo nyonso yaki baputa tu n'arrives même pas leçon tirée par rapport à tout ça eza nini okoko pesa bande ko muso pe moi leçon na fin na ndako
collègue na nga musala eza na o bayebi ki nga neleke tu tozala très bien akobengo na téléphone toi otala ndeni leke ayebi ki tozala bien tozala vraiment très bien on a super temps ensemble musala nga na chaîne ye ndeni leke non mikolo na moni te mais tobengani kaka frère na nga moko frère moko otala nga abinanga leka fo depuis obela potinga abeli leka otala nga te depuis obela comment leka akobeto tata torte oui et c'est non alaki na ba voyage azongi mais to solar na très bien aliko ayeba santé nga habité à la fond c'était peut-être un peu ça maté pour le moment naza frère nanga parce que tu passais un bon moment ensemble c'est nga za kan to makasi na ya tournage na Leke TV maintenant si ça fait tournage boy leka kabeli nga pe mon na part mususu donc to ce que toi famille tout la ra ma be ba tuti tout la ma be tout la pe bolam quelque part tout condamna ka ba na ma bete que ya za ka ma be non alors on a kolo bana bande ko balanda biso par rapport à leçons par tirées. rapport tout la ka ma be ba tuti nga fanda aza mbongo futa ndakuti abenga leke na mpiaka fina futa parlement na mpiaka wa erba malade baninga sika erba malade baninga sika abina nga woyaka na epena ba pesi nga mbongo biki futa ndako donc aza mutu peut-être à cause tempête peut-être à cause de contre-temps Voilà. peut-être pe nengeyel azolinga aya kotailanga et concorder dans moment wana na ko ina été c'est un fort pour moi Ce qui est vrai, quand quelque chose a dit je crois Paris, hein, à la Benganga, tu as un côté de mission, il est comme la ouïa. So na yé na lukaye. Là je sais pas suite. Tant on épinglé né on a suite né na été peut-être bon. Ne ka ucho loba. Dans le bon par rapport il y a ndeko mususu. Balinga basa on problème. Basa on aura problème. Ne ti yozwa ngo chango non. Parce que nga na za babulamu ya pekati nanga. Ne kotela ka mabepete. Asalango sans intérêt. Voilà. Qui nga na za mukala na ye na kino lukile ba tout basi na ye tout nini rien en famille. Non. Voilà. Total la ma bête, total la rapem bolam. On a bien fait ton or banté. Ça fait beaucoup de temps ton or banté. C'est un fort moi, bateau baby. Otina filé na galère. L'eau file azuma kambo. Bateau banté. Na fanda bien parler. Bateau musuba qui n'a pas naé, ba flatter, ak na n'importe quoi. Mais nebi petende ni ya Gérard. Mais la fin de la disque ne bimi na ki woya linkoy fort na la fin de la ayo talanga ayilanga provision azumbo na enveloppe pa pesinga woyo zande konanga etawo to se pe na ngoti Voilà. nzamba sungo pour makasi filet siko quelque part ngamo bato pe ba yebinga to zoka ba pire ba ko mais woya benga mutna out na mi bengele ya kutu yete ye moko maman asali Aïe. donc Parce que c'est la famille. bato yo botambola mabe mukileze nzambe o est important to yebaka ko banga nzambe okoza la pasteur te okoza no frère so ndeni te mais ero tambola na ko banga nzambe pour vie le loko ozwa yo mo bibi ndengo zwela ngozo sepela mais lobby tu éviter so banga oya faut longa mboka pourquoi tout le monde na Apport nangote. apport nangote ngabi par rapport Mboka eza groupe ya président. président po abi alors so président po tindeninga mbongo fona na enveloppe na la kisioke Voilà. président po tindeninga mbongo ngana linkoy c'est apport. Donc si je comprends bien, pendant que Ozaki na état mo Ozaki critique, il y a des gens au bando et on a qui était aux passé et c'est ngamambe belé. Voilà. Mais on a
côté mo ba par morte zoya mais yebité Voilà. peut-être en absence na yo zwaka oye ba ndeni en giron Voilà. parce que ngana na ndako na suite tembe na ndako non na bani musati musana salaka non. Cynthia Ali, merci pour tout. Merci na pe yada. Merci beaucoup. Parce que c'est pas facile. Mhm. Bande que belé ba rotinele mbongo à travers un montou. Pour votre note na mbongo à travers na ba yebi ngate. Tu ngana disons ba yebi ngana TV. Ngana yebi bangote. Tu vois. Mais ba tinelo na mbongo pa na yo, tellement za sérieux. On peut se remettre là. C'est pas facile. Donc, merci, grand merci vraiment. Merci beaucoup. Merci na oncle Nangai, pasteur Raoul Nzundu. Merci. Et pourquoi pas, Mama Kimpangi, Yaya Moto, Nabo Sanité, président Jorvi Mwanda. Merci, président. Merci na Cordon Digital. Merci l'équipe tout. Merci Tina Ramazani. Ramazani, vraiment, merci Nayo. Merci encore na Baby Donja. Donc, Bosé belé, décor, galore et nga beauté, teli, konga tchou. Galore et nga beauté, donc, merci nayo. Nebi que le bezaka anniversaire nayo. Mais nga yo ebikaka. Donc, Bosé belé, ba famille au tout. Bosungi nga bosi kinga te. Merci pena bande konanga mususu anakin. O bo tikinga ite, Fabrice Afande. Donc, na ba prière nanga na ozang sebinote. Nous sommes au Nzambe akokisa oza posa mitema na bino Nzambe nanga kota makam na bino pona obo sali pona nga bozungu singa ko seka na komaki muta mawa l'autre fois na bimisa lo lemo nanga boka ba pasi mais lelo yango ya nango normal donc c'est que Nzambe a résisté c'est que Nzambe salaka donc heureusement Nzambe ko bangelo côté. Merci encore dans les parfums de bonne odeur mon papa. Pour ceux qui battent du courage à Rokabelanga pour l'accent à Moussala. Ceux qui ont l'accent à Moussala, par exemple, mais le lot est rien. Merci Naope. Batu tout balingara, batu tout bolingara royal inkoi. À bientôt. Na kota na banda kon la bino bo mona na batele na bino. Il faut ba yokati. Ba yokati bango banani. Zéro ayi moto. Et dès qu'on ne connaît pas dans moment où on ne connaît a travaillé qui était à ma cité donc c'est que bien do Zaïroa Imoto et Lobby Weya Likoi. Déjà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de notre rencontre, notre échange avec la star, l'artiste. Toutiana biso kiné, netobek ano artiste sabino te ya dafuna lobela, funa pesa bando nanga oyo ba se motiva ki te pesa bango vraiment matondo mingi na nyonso basa ki. Merci pour vos attentions. Ba attention na bino vraiment ningi bo tira on a ba rubrique na biso ça la biso bien. Merci beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler de d'autres rubriques. J'espère que de partout vous êtes toujours déçus, vous allez rappeler déçus, toujours dans la tout comme la makambo. Et ça les biso bien. Donc nous sommes là toujours pour adorer notre Dieu. Et on peut c'est ma chante jolie, et ça malamu. Donc tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas de nos efforts, c'est parce qu'il a dit un mot. C'est parce qu'il a voulu. Parce que il y a l'ingénité et on peut boiter. Donc voilà, pas de nos efforts. Ezaka pona mawa pe ngolu na ye. Donc tika ete mawa na nzambe oyo ezalika likona biso et continuer kozala likona biso pe la continuité ça la biso bien ya omona ndoko na biso weya kozonga na scène pe kosala musa na ye koluka mwa kwanga pona obikisa pe libota pe bandeko nyonso ba ranzinga ntinga na ye. Topesi mino matondo mingi. To sepeli mingi ndeko ya ngape na tondisa mine sengo yanga pe alors oui comment très bien ya dans le non que kina bibo savanga na que na okine te baneni to ça là après. C'est un plaisir pour moi aux 8 ans na yo que tikanga na kine to partager moment où ya da nzambe nanga mona onsoso donc tikalika na ba science kine bato balinganga bato yo bokotaka likamnanga donc tikalika na science kine. Donc, ils ont passé un moment au Palangazaka kiné. Déplacement pour nos express. Donc, il faut foutre un peu mon kiné. Donc, c'est ça. Donc, un moment où on passe dans un endroit, mais il y a maintenant, on peut s'abîmer ma coquille pour bosser un peu. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci Ada. Moi, je vous libère déjà. Ah, merci Ada. Tellement beau. Salina tomboli ni soye pa yankolo. Yomolongi sinangai. Natango ya pasi.
na libulu ya kufa Yesu pesi nga bomoi katikati na moto ya obeshi nga kimia yawe sabayote ya obeshi nga ilonga yo na tato la monene na yo na bomoi na nga na kati ya molili ngai nakobelela Yesu yene mwinda bomoi akakobikisa ngai tango bato bazali koze ata bato bazali ngai nazela ngai nakufa mosikoli na ngai ya kotelemaka na suka baba sikoyada yada sikoyo azali na bomoi mo fito fa na pale na linga sunse momo boya fa na nga ayemba bapasi ezali liwa te moninga ezali nde mobembo nzambe atindaka biso oyeba nani ndeko na yo nani mwasi na yo nani ami na yo oliaki na nani omelaki na nani non nakasofoni na bi foyeba ko na moment problème foyeba nani ndeko na yo nani mwasi na yo et grand merci à toi Bibizola. Grand merci à toi Bibizola. Azali na bomoi atelemaka moto suka na nyonso oye yoka yango ezali ya solo nzambe nanga azali la bomoi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est l'ambiance. Comprenez toujours comme ça, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Surtout que tous ensemble pour un seul beat, c'était comme ça. Auparavant, ils avaient m'embarolé là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont m'embarolé là. La Bible nous dit, Marambo Boumou na lelo Boumou na ngoli sous-souté. Mais Égyptien Boumou na lelo, tout le monde a ngoli sous-souté. Donc le lope biso ba mao zayi na ngwana na ndona biso. Ils ont souhaité. Et elle souhaité. Moi je suis dans la joie déjà pour nous écouter parce que c'était pas facile. Tantôt yaki ba te belé da yo boye ba tu ba critiquer kinga trop hein. Ou yaki boye ka ba quand même monsieur abi yo boza kana boza ba vie. Mais à travers émission on yango c'est que ba tu ba aider. OK. Oui. Je t'ai dit la vérité. À travers l'émission, on yeba. Donc, ce que tu as sali référence. Natala Kiyo. Voilà. Non, qui passe. Nzamba touché ngana aider. Ko notala, ezana batu musu bazana poto, ngapena aida bango na kinawa. Bon, nzamba yebi le pourquoi. Voilà. Ayeba ki pourquoi pesa nga famille wana. Merci. Voilà, moi je suis heureux aujourd'hui, je suis très heureux parce que il y a mon télémime ta symbiote. Non, ça va sympa. Non, ça va. Non, ça va sympa. Voilà. Non, ça va sympa. Non, ça va sympa. Ba jaloux do. Ba jaloux do. Boyoka. Voilà. Boyoka te bino banane. Tout est possible avec notre Dieu. Oh là là là. Rien n'était possible à lui. Azate, Azam musique. Non. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez, c'est l'ambiance. Juste toujours me console en gros pour ebisaka nzambe ni azabolingo ya talaka itende on a biso ayaji ndo on a biso ninga zalaki na ninga zalelo donc ya oyebise merci et maintenant mingi na ba grand monsieur ba grande dame ya Bionews télévision bazaka toujours wana motivé pour nous passer biso mais fort et grand merci aussi à notre papa Paul Fiki pour maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande. Merci beaucoup pour la transfert et ba mbongo et ça avec beaucoup de sécurité. Bah partenaire on a biso nyonso Asbel Mapendano, les bien-être universels, mon dernier espoir, maman Mireille Capave, Fondation Solange Étoile, merci beaucoup pour vos ébéléwana, pour ça la geste à Malamou, Lux Pereira et pourquoi pas Aristote Kitambala. On a bien dans la joie, dans le bon. Si Dieu ne revient pas, soyez soyez tu lisusu to robeta lisolo soka yesu azongite so na zongi na ya nga comme na nga posta zonga na azonga ne tuki na biso na buya na nga masumu na buya so na sumuka voilà soka yesu azongi ne to kokutana te mais to kokutana na lola so azongi te to ya lisusu to beta masolo na isengo nyonso masolo maladi ya lisusu voilà merci beaucoup pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements. C'était là notre rubrique déjà avec l'artiste comédien. Et lui, c'est Weya. Vous avez compris des longs et larges, la manière dont on a essayé un peu de s'échanger. Ça lui bien. Beaucoup.
et vous remarquez en image que toi, vraiment, on est 5 ans. Voilà, un grand merci Nabino, la grande famille Lebika, merci beaucoup. Merci à tout le monde, maman Mimi Lebika, merci beaucoup à maman Fidèle Boukassa, merci beaucoup à maman Viviane Nzumba, merci beaucoup. Voilà, vous êtes belé, maman Clotilde Motema, prophète Relais Diango, vous êtes belé, merci. Nabandeko, nous sommes ça un fort, donc il vient à Jean-Marie Massassa, Bosco Massassa, vous êtes belé, wana, Tatite l'artiste depuis London. Donc, merci beaucoup d'être là toujours et ça l'a bien je disais, si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro. Bye 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 bye. Merci beaucoup. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.